Tokolonga ndenge ninyoko Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Epa ibana akobeba Elema bondela Yesu azana bomoi Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Bitumeza makase Tokolonga ndenge ninyoko Elema bondela Yesu azana bomoi Mbutu moye O mama ye Mama na lobe Mama ye Elema bondela Tolo nase Mbutu pe na moye Olemba te mama Elema bondela Shalom, 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 shalom. S'abonner, bien aimé, partagez le message. Partagez le message, s'il vous plaît. Partagez le message, bien aimé, dans le Seigneur, s'il vous plaît. Nzambe akozanga te kopambola biso, partagez le message, bien aimé, invité. Bandeko, bazana Facebook na yo, yebisa bango mama tolo na se. Aye liboso na biso po te topesa Yesu Masia ne fils. Topesa Yesu Masia ne fils, merci. Merci na o nyonso to ye azosala po na bomoi. Na biso po te azan nzambe. Partagez message, invité. On a commencé comment nzambe. Partagez le message, bien aimé. Nous allons partager le message. Shalom à tout le monde. Molongi qui goma, molongi yanzambe umela. Keina chacha umela. Que Dieu te bénisse. Na présence na yo, bien aimé, partagez le message. Mbote na bisonio surtout oyoto. Kosanga na tongwa le lopoto yebisa nzambe quelque chose. Et le comme makasi. Oye zalaka kaka, bien aimé dans le Seigneur. Eza kaka kolamuka mais soki mutu asi alamuki donc nzamba apesi déjà makasi alamuka pe apesi motema ya kokita pena po ete alanda akota na prière po ete aisa nzambe quelque chose c'est koza déjà ya nzambe mutu apesaka envie wana ya kokota. Envie wana ya kokota, bien aimé dans le Seigneur. Partagez message. Nazo zela pena yo sala évangélisation. Ya kola musaba bien aimé mutu moko akoma ki fatigué, mutu moko azala ki na problème, mutu moko boye alala ki bien te, alala ki na kanda na tongo na ngazo kana la mukasala mabe. Mais yo la musi ye na tongo na liloba na nzambe bien aimé nzambe akotika
yote ya kotika yote. Le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Nzambe akofuta yo na evangelisation oyozosa benetoza na tango ya malili. Diable akadisi ke na tango ya malili o biso tokolala pongi tolali pongi te. Tango ya kuta kabiso ya kolala pongi akutaka biso ya kolela pongi ayebaka koopere ba miracle ebele na bomona biso tosutukaka kaka tolamuki tomoni makambo ya vie na biso esi changer ezo marcher lisusu bien te. Yango nazobelela ndeko moko, nazobelela mutu moko bien aimé dans le Seigneur. Kolala te lamuka yebisa ndeko oyo aza na Facebook na yo ke yaka totombola Nzambe po ete bola mwa Nzambe eza vraiment na se ya porte na biso etelemi ezozuka mutu nini oyo akofungola ye porte po ete akota. Oza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, oza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, oyoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, oza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, oyoza Nzambe papa likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe ya solo mabele elobi, yoza Nzambe, yoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, oza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, oyoza Nzambe papa likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe ya solo mabele elobi, yoza Nzambe, yoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe, oyoza Nzambe papa likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe ya solo mabele elobi, yoza Nzambe, yoza Nzambe likolo elobi, oza Nzambe, yoza Nzambe mabele elobi, oza Nzambe. Oh, reçois louange et l'adoration, tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, 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 le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh tu es digne, le ciel dit que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh digne, digne, les ciels disent que tu es digne, 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 la terre dit que tu es digne, oh reçois louange et l'adoration, tu es digne, 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 les ciels disent que tu es digne, oh digne, digne, les ciels disent que tu es digne, 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 la terre, oh nabelela Nzambe nanga, nabelela Nzambe ya mawe, nabelela Nzambe nanga, kino wako ya nula tobeleli nanye, nabelela Nzambe, nabeleli, nabelela Nzambe ya mawe, nabelela Nzambe nanga, kino wako ya nulanga, balobi nanga, Yesu keyo sala kabika mwa, Yesu yango na ye, Yesu salelanga, Yesu balobi o, balobi nanga, Yesu keyo sala kabika mwa, Yesu yango na ye, Yesu salelanga, Yesu o balobi nanga, Yesu bien-aimé yebela Nzambe na tongo lelo osalaka bikamwa, Yesu yango nga na
Yesu salelanga Yesu balobi o balobi nanga Yesu keyo sala kabika mwa Yesu yango na ye Yesu salelanga Yesu kolo kumbama yobongi nankembo kumbama Nzambe nanga kumbama kolo Yesu kumbama yawe yasolo kumbama yovandi nangwende kumbama yawe nanga kumbama kolo Yesu kumbama yawe gaina talela nani kolo Yesu kumbama yawe nanga kumbama kolo Yesu kumbama yawe yonde mokonza kokamwa kolo Yesu kumbama yawe nanga kumbama kolo Yesu kumbama yawe yonde na bete na tolo kolo Yesu kumbama Nzambe nanga kumbama kolo Yesu kumbama yawe ukumbama yawe nanga kumbama okumbama yawe kumbama yawe kolo kumbama yawe yonde mobali alibala elonga kumbama yawe yonde tochela motema kolo kumbama yawe yonde makasi na biso kolo kumbama yawe yonde likya motema kumbama yawe 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 kolo kumbama yawe natongwalelo tobeleliyo kolo kumbama yawe natongwalelo tobeleliyo kolo kumbama yawe yonde makasi na biso kolo kumbama yawe yonde likya motema kolo kumbama yawe yonde tochelio motema kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que le Dieu vous bénisse, vous pousse dans la présence en Nzambe, tout ce qui est kolobela Nzambe na biso quelque chose, bien-aimés, tout ce qui est kumisa Nzambe na biso azamala mwaze longa, azal mokonzi, abakonzi lokola ye azate akotika la kozalate. Plus là, on va bénédiction, on ne se connaît pas. On va rester. On va lui en face. En direct, Batumsuba Analine, merci. Vas-y. Kolo kumbama yawe, yonde mobali alibala kolo kumbama yawe, yonde tochele motema kolo kumbama yawe, yonde nzamba banzambe kumbama yawe yawe kumbama, o kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe yonde to bete litolo ya solo kumbama yawe yonde to chelio motema ya solo kumbama yawe yonde mokonzi kumbama yawe kumbama etongwa lelo yo kumbama yawe kumbama yawe kumbama yawe yonde makasi na biso kolo kumbama yawe yonde to bete litolo ya solo kumbama yawe yonde to cheli motema kolo kumbama yawe na bomoi na biso kolo kumbama yawe yonde to bete litolo kumbama yawe kumbama yawe naniye ayebi mokolo na kokufa naniye elamba na ye batonga na moto teo naniye
Fils, merci na tongo alelo. Tozo kende koyebisa nzambe sika nyonso yo zali bien mes autres positions ya humilité ya komikitisa na présence nzambe fongola motema tola misu na yo na likolo sika lobiko ekouta nzambe azopesa pema na bomoi oya lamusi yo na tongo alelo azobatelo na ba danger bien aimé dans le Seigneur kende koyebisa ene fils que merci na tongo alelo to bondeli na kombo na Yesu Masia. Kende ko senga ye merci, kende ko yebisa ene fixe merci. Loba papa merci pour na tongo na lelo. Adonai merci pour na pema na bomoy. Adonai merci pour na bomoy nanga. Kolo boni bazalaki nanga ajimoko. Nzambe na tongo lelo balamukite. Kasi ngai osalinga ngolu ya kolamuka na tongo. Ngai osalinga ne fixe ngolu kolo. Na loba quelque chose na s'adresser pa na yo. Yawe misusu na tango bazo mema bango na ambulance. Bazo kene na bango na direction hôpital. Yawe misusu ero yo baye na bandaku na bango bakuti bango kao azalaki pe na position pour kende musala azalaki pe na ba projet na ba rendez-vous azalaki pe na mukanda ozo boma biso na kati na mboko yo me akufi atiki yango ngai na pesioni ni kolo poete yo ndima kolalisanga pe yo ndima kolamusanga yango na ye na sena makolo na poete nazala reconnaissant na tongwa lelo bene mekende kozala reconnaissant na tongwa lelo bene mekende ko tombola kombo Yesu Masia loba papa moko te akokani na yo yebisa ye Adonai moko te akokani na yo elonga basantu moko te akokani na yo azali te pe akotika la kozala te to bondeli na kombo na Yesu Masia kende ko pesa e ba valeur na ye loba papa moko te akokani na yo na libota na nga na tali na monite na famille na nga na tali na monite na belle famille na nga na tali na monite na ba camarade na tali na monite na ba voisin na tali na monite Yesu na monite moko te akokani na yo na yebi ke na kata motema na nga nkolo bomo ina nge simba mepai na yo na yebi ke nyonso eza kokomela nga na bomo ina nga nkolo na yebi ke yo za na contrôle nango Adonai na yebi ke oza na contrôle nango otika kate ba o ba belela kayo nkolo ba o ba reconnaître kayo lokola mokonzi pe mobikisi yo kota ka bitumba na bango atako na kuku Yesu yo longisaka bango na sena pongi kolo yo longisaka bango meme panda ke bazolala yango Adonai na telemi pote na yebisa yo moko te akokani na yo pote na yebisa yo Yesu moko te akokani na yo continue ko simba bomo inanga papata na bolembu Yesu nazana ba fatigue nazana bolembu kolo na beleli yo continue ko simba bomo inanga kolo na beleli yo continue ko lamusaka nga tango nyonso nzambe tango nyonso na kozana na fatigue Yesu na beleli molimo na yo aya kola musaka ngai bien-aimé tozo poussana na présence nzambe tozo kene ko senga bolimbi c'est pas ya nzambe to sumuka ki d'une manière d'une autre bien-aimé peut-être loba ki mabe peut-être tala kelo ko moke kumisa ki nzambe te peut-être loba ki na téléphone peut-être na yebite bien-aimé peut-être na tongwa lelo lamuka ki na kanda ozala ki na décision moko boya mabe yango nazo ko benga biso nyonso na kombo na Yesu to poussana na sena makolo nzambe to kende ko yebisa nkolo akitisa mawana ye likolo na bomo na biso ko bonoli kende ko yebisa Samba kitisa mawana bomo ina yo ma sœur mon frère et si kanyo soto zwami loba papa aie pitié de moi Adonai aie pitié de moi j'ai besoin de toi dans ma vie et yo kelanga ima wa shibida bibish yo kelanga ima wa Yesu nazana posa na yo kitisa mawana yo na bomo ina nzambe oyebi ngai nkolo utalibumwa mama nanga yondo pona kinga nkolo chakinga par oyeba kete bomo ina ngale leko salela yo yango kolo tel que je suis le kola maloba na yo lobito ya epai na yo lolenge tozali Yesu na ye epai na yo lolenge nazali yondo zomona nga na miso esengeli omona nga kolo ataba tu balobi nga naza nani mais Yesu yo lobi nga naza nani na miso na yo yango na ye na ba fardo na nga na sena makolo na yo na ye oyo kelanga mawa nzambe décharge moi yo lobi soki mutu akondima mabe na ye o aye pai na yo apesi mabe mukongo yo kaka ndoza na capacité ya ko décharger ye mokonzi na ko kamwa décharge moi j'ai besoin de toi Yahweh ça fait longtemps na memi ba fardo oyo na mutu nanga ça fait longtemps na memi secret oyo na mutu nanga ça fait longtemps na memi culpabilité oyo na mutu nanga na kati ya motema nanga makambo ebele ya mabe bombami yango na ye pai na yo yo décharger nga décharge moi mon Dieu j'ai besoin de toi décharge
Charge-moi, Adonai, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa Nakembo. Nazana posa na yo na bomo inanga. La Bible déclare, tu sondes les reins, tu sondes le cœur. Papa, tu me connais. Oyebi mote mananga. Nazane loko na koki ko bomba na ote. Na koki ko bomba ma mwasi nanga. To mwasi koki ko bomba ma mobali na ye. Me di boso na yo biso mi bale kolo toza polele. Ozo mona kati na biso kolo. Yo yebi oye ko ya après 2 heures du temps. Ya prière o tozo sala. Ya moto ye pa na yo kolo yo décharger biso. Décharger biso longola nyonso tun kolo ya poids. Oyo toza ko ezo ko peser biso na mutu kolo. Ezo sala ke to kima course bien te mokonza ko kama. Mutu soki azo sala course Yesu. Azana ba kilo moye akima malamu izate. Ya mona ana poso décharger nga pona zo makasi ya ko sala course Yesu pepele. J'ai besoin de toi. Bien-aimé tozo pousser na présence nzambe tozo ke ko bela makila na Yesu Masia. Makila na Yesu Masia sokola corps âme esprit na biso. Makila na Yesu Masia sokola ba pensée na biso. Makila na Yesu Masia bien-aimé et sokola ba ndaku na biso sika tozo vanda bien-aimé purifier ndaku na yo. Loba et moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Belela makila na Yesu Masia bien-aimé et ganga na bomo na yo. Na ba démarche na yo zo sala bien-aimé dans le Seigneur. Belela makila na Yesu Masia et ganga na bomo na yo. Na ba rendez-vous na yo zokende. Belela makila na Yesu Masia est précédé yo bien-aimé dans le Seigneur. Loba le sang de Jésus précède moi. Ezala ngaite kase ezala yondo zo se présenter ne sikananga. Kolo na lola tamu na zo kota ne sika na zo kende. Kolo na bima lokola mwana roi. Yesu ba fuka melanga izambe ya lola. Yesu ba fuka melanga makamu na kesala elanda ngai. Na kombo na Yesu Masia to bondeli. Bien-aimé poussa na présence nzambe. Poussa na présence nzambe belela makila na Yesu Masia précédé yo. Makila na Yesu Masia sokola corps âme esprit na yo. Makila na Yesu Masia na ndaku na yo. Makila na Yesu Masia na lit conjugal na yo. Makila na Yesu Masia na musala na yo. Makila na Yesu Masia na rendez-vous na yo bien-aimé. Na rendez-vous na yo bien-aimé na résultat ozozela bien-aimé. O vandi mikolo belo ozozela résultat na moteme zo kokate. Moteme zo beta. Benga makila na Yesu ba nzambe sika dossier na ngezali. Ya solo soki bazo traité yango makila na Yesu Masia o egangela ki bana Israël o na maboko ya Pharaon Bible obibo tema ba roi simba mi pa na yo motema ba roi simba mi pa na nzambe koki kokanga ko koki kofungola ngo oza na capacité nyonso ya kosala nga bolamu mokeli na kokamwa yango na beleli makila na yo beleme belela makila na nzambe belela makila na Yesu Masia ganga na faveur na yo belela makila na Yesu Masia na tongwa lelo loba précède-moi nanu na chema koloni banda te précéder nga bien-aimé monde à ténèbres eza tellement na makambo ebele tangu tolala ka Bible lobi bango bayaka basemaka basemi yango Bible so yebisa biso na verset lobi ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui calme Dieu pour les épargner à danger nzambe de mutu épargne ka biso na danger tangu tolamukaka yango tikaka nzela na yo ta ici ko vandi avo bimisa makolono libanda bien-aimé loba makila na Yesu Masia na immeuble makila na Yesu Masia na nzela nyoso nazokende précéder ngai comment avant ngai na kombo na Yesu bien-aimé tozo poussa na présence nzambe tozo poussa na présence nzambe tozo kende ko bela molimo mosantu Bible bi sans Saint-Esprit nous ne pouvons rien faire to koki ko sala le côté soki molimo mosantu accompagner bisote belela molimo mosantu na bomo na yo loba molimo mosantu défend mon Bible bi yende motu ako témoigner réellement que bisoto za ya nzambe to poussa na présence nzambe belela molimo na nzambe na bomo na yo belela molimo nzambe na ndaku na yo na bana na yo na musala na yo na ba projet na yo na kati ya motema na yo belela molimo na nzambe belela molimo na nzambe bien-aimé dans le Seigneur po ete mutu asala yo bolamu esengeli azala saisi na molimo nzambe po ete mutu asala malamu esengeli azala saisi na molimo nzambe po ete mutu asala bolamu esengeli azala saisi na molimo nzambe yo moko yebi nini ozosala yo moko yebi na point nini yo lingi okende yo moko yebi point nini bien-aimé yo lingi okota yo moko yebi porte nini yo ozobeta bien-aimé belela molimo nzambe loba molimo na nzambe fais-moi faveur fais-moi faveur Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. 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 Belela molimo na nzambe, belela molimo na nzambe, belela molimo na nzambe. Loba Saint-Esprit manifeste-toi, l'Esprit de Dieu manifeste-toi. J'ai besoin de toi dans ma vie. Bible lobi ete soki yote na kokokate, soki na salina yote na kokokate. Mais belela molimo na nzambe na Bible sika nyonso yo échoué
échouaki na o nyonso yo salaki okokaki te belela molimo na nzambe loba cette fois-ci c'est ta grâce esika nyonso to nga na tambolaki na kweyaki relation nyonso to nga na salaki na échouaki ya cette fois-ci nazo bandela ngo na yo molimo na nzambe cette fois-ci nazo bandela na yo molimo na nzambe accompagne-moi avec toi je sais que nous ferons des exploits bien-aimé belela molimo na nzambe na relation na yo yo salaki o échouaki po salaki yango na nzambe te examen wana yo salaki o échouaki po to salaki yango na nzambe te bien-aimé coopération wana yo salaki o échouaki po salaki yango na nzambe te bien-aimé demande wana yo salaki o échouaki dis-moi laisse-moi te dire po salaki yango na nzambe te mais maintenant bien-aimé yo ko sala yango na nzambe yo lingo sala yango na nzambe mbala oyo ya mbalo bien-aimé ya mbalo nde makambo ya mbalo bien-aimé ya mbalo nde mokili ekoyoka ekoyoka muto bapesaki bakombo ya ndenge na ndenge lelo nzamba ye po changer identité na ye bien-aimé belela molimo na nzambe belela ya koyoka loba Saint-Esprit yaka pembeni nanga Saint-Esprit yako tambola nanga Saint-Esprit yako décider nanga yaka ko choisir nanga na lingi na sala choix elongo na yo po ete na sali ba choix tronga imoko na zo échouer na lingi na tambola na yo cette fois-ci c'est ta grâce dans ma vie na lingi na tambola na yo nzambe na lingi na tambola na yo kolo na sala ba projet nanga na yo Saint-Esprit prends possession ya bomo nanga prends possession ya ndaku nanga prends possession ya vie nanga kembo na yo emonisama na kati ya bomo inanga kembo na yo tatolama na kati ya bomo inanga kembo na yo tatolama na kati ya bomo inanga batu nyonso ba comprendre que yo ngai naza na nzambe batu nyonso ba comprendre que nkolo nga nalandaka nzambe ya solo batu nyonso ba comprendre que yo ndo simbi bomo inanga na kombo na Yesu bien aimé des aba moment favorable nzamba zo sala biso siko tozo kende penda bien aimé tozo kende ko simbe sika likambo ezali yo moko yebe loko nini ezo tungisa yo na tongwa lelo eloko nini lingo yebisa nzambe na tongwa lelo demande nini particulier yo lingo sala nzambe bien aimé secret nini yo lingo confier yango pa ya nzambe ata okoganga sika yo vandité bien aimé kati ya motema no eloba bible lobi ana sala ka ba prière ya ndenge na ndenge aganga na kati ya ba fula zo Samuel te mais mukolo ana komaki na suka Bible lobi oh sacrificateur Eli azomona mwasi azoloba maloba ezobimate asali confusion alobi mwasi alangwa yebise mwasi tika milangwa yelobi papa milanga te c'est l'abondance du cœur la bouche parle papa na langwa te na tongwa lelo mais pas sur ezomata envie o eza na kati nanga oyo nazolingo kokisa nazokokokisa ngote oyo nazolingo sala nazokokokisa ngote oyo nazolingo sala te nazo se retrouver na ça déjà dedans nazo luko secours ko uta wapi nazo zoate ya lelo na tongo bien-aimé ngai na yo za na likambu na yo nga na yebi yangote nga pe na za na likambu na nga yo yebi yangote kota pena na mozindo bien-aimé kende ko solo na nzambe na tongo lelo loba papa sala je vais pas voir je vais voir pas dans ma vie oh oyo nzambe likambo na lingi na mona ngo changer na vie nanga lelo kaka lelo nkolo na lingi réponse ya malonga na likambo oyo kolo vérité o nazo zela ba benga nga ba yebisanga lelo kaka lelo nazo kata prière o nzambe lobité lelo nzoleo kaka na lingi na yeba solution ya likambo eza nini kolo réponse o nazo zela nkolo lelo kaka lelo na lingi na yeba réponse wana eza favorable te bien-aimé il est capable de tout asa nzambe aba miracle ezo dépendre na motema na yo ezo dépendre de la conviction na yo ezo dépendre de la façon ya munene ozomoni na ye bien-aimé topusani na présence nzambe kende ko yebisa ye kota na kati na yo kende ko yebisa ye kota na kati na yo banda ko solola na ye eloko nini bien molingi za ba changer na tongwa lelo asali o faveur na tongwa lelo alobi beta na ko fongola senga la ko pesa o eza maloba na ye il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir azanzambo atelemela ka maloba na ete bien kende ko yebisa ye yo so sengi bolimbisa masumu okomi peto obeli makila na Yesu masia ye ko sokola yo e ko prendre yo libre ale yo beli molimo na nzambe aye ko accompagner tango nguya na nzambe kitaka benema kitaka na makambo malamu tango nguya na nzambe kitaka akitaka na makabo tango nguya na nzambe kitaka akitaka na
na ba réponse moko favorable. Profitez tant que maïsa pour s'agiter bien aimé. Profitez na tango banda ko yebisa senga e quelque chose. Yebisa loko nini bien aimé. Oh yo so kokate. Yebisa loko nini yo sana ko besoin. Yo ko témoigner nzamba kalambai. Yo ko témoigner nzamba mema. O ko témoigner bana tongo wana prière na sala ki na senga ke loko moko. Da bale ko mona molili pona likambo wana liboso nanga. Mais le Seigneur m'a répondu. Bible lobi azana matoyi ayokaka. Azana matoyi ayokaka bien aimé. Azana muno kwa alobaka ako répondre yo ako répondre pe ako peso façon nini oyo koki ko salela makambo wana pote yo réussir aza capable ya ko tindelo ata mutu na nzela na yo na tongwa lelo yo solola na mutu wana pote yo zo résultat ya malamu ya likambo oyo zo sala na kombo na Yesu Masia bene mekende ko bitanda liboso na Nzambe kende ko fongola Nzambe motema kende ko fongola motema okoki ko bondelo lobi Seigneur yo moko yebite ye moko yebite parce que liboso ya piscine ya Bethesda ya tuna ki ndeko wana lobo lingi na salela yo nini atuna ki question azan Nzambe liboso ya ndeko wana ayebaki ya mokakatani wana ayebaki ke ndeko wana umeli na maladi ayebaki akokaki pe ko tune question te akokaki pe ko sala mbala moko action pe mutu wana zwi kimia patamboli mais atuna ki ena no question lingi na salela yo nini oh raba sanda raba she rendo robo saka ya mama bene mena tongwa le yo kende ko yebisa ye kende ko yebisa ya tuni yo linga salela yo nini Nzambe de preuve bien aimé ya solo yebisa ekolo ya solo na yoka yo na sango ya solo na yoka ka batu ba témoignaka mais faveur wana na me pesa melanga te na lingo salanga ngolu salelanga boye yoko témoigner Nzambe ya solo soki ngana za na direction na yo ya solo soki yo yoka ka prière nanga kolo na lingo salanga signe oyo ko salanga oko salanga ngona likambo songolo pakala soki na moni résultat likambo wana soki na moni vérité likambo wana soki na moni clair na likambo wana ya ko comprendre que yo salinga signe na ko comprendre que ba prière nyonso tunga na salaka yo yoka kamoza favorable likolo epai na yo beneme yebisa Nzamba salo signe senga signe moko epai ya Nzambe loba papa na dingo sala quelque chose salanga signe na quelque chose. Tozo poussa na présence Nzambe bien aimé, to comme na l'air to lingi to partager moi quelque chose kende ko senga Nzambe merci. Oya sali ngolu, asali ngolu, to le kaliboso na eto lobata quelque chose. Yebisa Nzambe merci. Bonde la Nzambe loba na Nzambe merci. Merci pour le moment où nkolo ndima ki na s'adresser pa na yo. Merci pour yo kati maloba kati nanga. Merci pour yo loba ki quelque chose. Olobi likolo nanga Nzambe quelque chose. Merci pour yo lingo kokisa quelque chose. Na bomo inanga na kombo na Yesu Masia papa fongolanga mato ya molimo papa fongolanga miswa molimo papa nga ana na bunga kolo yo ozwa le desi ya nyonso papa tikaite o to ko partager lelo ezala toucher na kata mitema bana no pote bomoi na biso échanger na kombo na Yesu Masia ndetu bonde tu lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen to beteli polo esabo merci que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Ouais, merci papa. Nzela malamu kolo atambola na yo vraiment. Naza étonné na tongo loko mona mutu na osa la prière abet à porte alinga participer. Nzambe oyo yo ndimi ya kalamba ya mobali na atambola na yo. Biso toza na église eza awa. Ah d'accord. Mobali na za pasteur. D'accord. Ouais. Église eza awa na Irani. Quartier en haut. Ok. Église eza na Irani na gare kaka ozwa train a ozo ke Saint-Lazare. So komi na deuxième arrêt Saint-Elomone o elandi comptoir au Kiti. Donc so lingi dimanche ko za disponible to ko kenzela moko. Merci. Que Dieu te bénisse. Nzela no vraiment efungoma na tongwa lelo. Kolo ayebaki ke oza na biso. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, Yesu azamala, toujours poussa na présence à des andeko. Aza voisin wa koti sikana awa yoka kana tongo na bonde la lelo la to bandi bomoni tout à l'heure là muta sonné na kena fungola porte a singa s'il te plaît c'est na okeli makambo na na tongo na yoka ko ndongo bonde la ka na ko participer na bino kaka adoration louange tout na bande l'intercession ga bité problème za te kota ya ngwa kota ki siko akende makambo ne yebi ke moli Nzamba accompagner
Bien aimé dans le Seigneur, tu pousse à la présence en Nzambe, tu n'es pas solo la mouké na présence en Nzambe, pourtant tu solo la na présence en Nzambe, maïe le fungo la fungo makabiso, kolo asala kabiso vraiment ya solo ngolu na présence na ye to ye kola ndenge nini ya kotambola, kolo asala kabiso ngolu ya solo na présence na ye to ye kola ndenge nini ya komi bomba. Bible yezo esa biso na tongwa lelo thème na biso ezali moi comme moi Anna Kalamba, je vais inviter Jésus dans ma vie. Comment mutu akoki ko inviter Nzambe na vie na ye. Ben aimé sengeli to inviter ka Yesu na bomo na biso. Soki Yesu akomi inviter na yo, yo recevoir Yesu na ndako no ben aimé nyonso tu epesa melio. Soki yo inviter on invité Jésus na ba projet na yo bien aimé nyonso to epesa melio. Soki on invité ye bien aimé Yesu na libala na yo ezui kimia bien aimé dans le Seigneur. Soki on invité Yesu na ba rendez-vous na yo ya ko précéder yo na makambo nyonso tu yo ko bando sala. Soki on invité Yesu na commerce na yo ben aimé ko banda na 1 euro okokoma na 10 euro okokoma na 20 euro okokoma na 30 euro pe okokoma musika kaka na kombo na Yesu. Batu bakokanisa lokola yo simbikisi. Batu bakobanda ko se poser ma question, mais si ko bango babanda ko kende ko luka yo ko zalate yo moko na kati ya motema no ko yeba kenga na simbi Yesu Masia. Moi Anna Kalambai, moi Anna Mama Tolo, je vais inviter Jésus dans ma vie. Comment faire bien aimé pour inviter Jésus dans ta vie? Un jour c'est qui na ndeko moko Nicodème. Ndeko wana Nicodème a ko tuna Yesu Masia question. Atuni Yesu. Pardon. Atuni Yesu question. Alobi na Yesu Masia ba miracle oyo zo sala. En tout cas l'équipe penza makasi mingi ba miracle ozo sala na yebi ke yo ndongo zawana oza vraiment docteur. Oza docteur na yebi ke oza vraiment docteur ba miracle oyo yo zo sala. Mutu a mokili moko te akoki ko sala ba miracle wana tuni Yesu abi sikoyo mutu akoki ko sala ndenge nini. Totanga bien aimé ça bien. Abi na yebi ke yo za docteur de Dieu. Kapone ba miracle nyo surtout oyo zo sala. Oyo zo sala mutu akoki ko sala ngo azaki soki atamboli na Nzambe te, soki apesi vi na ye epa ya Nzambe te, soki avandisi bomo ine na maboko ya Nzambe te, to Nzambe pa pesi permission ya kosala ngo te mutu akoki kosala ngo te. Ndenge nini okosala ka ba miracle wana, ndenge nini mutu akoki kosala po ete akota na bokonzi ya likolo. Azalaki étonné Yesu azongisi la bien en vérité je te le dis. Po ete mutu akota na bokonzi ya likolo sengeli mutu abota mambala mibale. Et que bouleverser Nicodème loko wana Yesu Masia alobaki na mutu makambo nini azoyebisa nga esengeli mutu abota mambala mibale mutu esengeli azonga lisusu na libumwa mama na ye amela susu mabele ya mama na ye magage asa desa mukolo po ete abota mambala mibale. Yesu alobi te esengeli te ke mutu azonga na libumwa mama na ye to abota mambala mibale, esengeli mutu azbota mambala mibale na ndenge ni mutu azwa baptême ya mai pe mutu azwa baptême ya molimo mosantu wana nde mutu adop apesi wana nde mutu a invité Yesu na bomo na ye. Bien aimé dans le Seigneur, pour to inviter Yesu Masia na bomo na biso bien aimé dans le Seigneur, esengeli tozwa baptême ya mai, tozwa baptême ya Saint-Esprit. Mutu azui baptême ya mai, azui baptême ya Saint-Esprit, akomi mise à part. Mutu yo azui baptême ya mai, azui baptême ya Saint-Esprit, molimo na Nzambe akoti na kati ya bomo na ye. Yako banda ko bitambwisa lisusu ye moko te. Yako banda lisusu kozwaka ba décision ye moko te. Même likambo etelemi na porte ya ndako na ye na butu to na moi. Ayeba to ayeba te amona. Toi mona te lokola yes apesa bomo ne pa Nzambe a invité Yesu na bomo na ye, associé Yesu na vie na ye, akotisa Yesu na centre ya bomo na ye, akoma kosala volonté ya Yesu. Bien aimé tika na yebisa yo kolo Yesu akobundela yo ata balobi bakamba lokuta na kombo na yo. Un jour l'Éternel va se lever, il va témoigner dans ta faveur. Yesu il va témoigner dans ta faveur. Yesu yebisi esengeli mutu abotama mbala mibale po ete Nicodème abandaki komitungisa lobi mutu oyo nazomona oyo aza lokola bato nyonso te, mutu oyo nazomona oyo aza lokola vraiment lokola bato nyonso te. Eloko nini pharisien wana Nicodème alobi eloko nini mutu oyo
chef de juif oyo asalaka po ete akoma ndenge oyo azali boyo azosala bamiracle oyo azosala mutu moko te na monde na biso to na mokili na biso oyo namona baprofete ya baprofete namona basali ya nzambe ndanu namona mutu asala bamiracle ya tikotaki boyo te nanu namona na misu na nga mutu asala bamiracle ya boyo te soki nzambe atindi ete me yesu osolaki ke yesu masi aza deli ya nzambe yesu osolaki ke yesu masi ya nzambe mutu atindi ye yasosolaki ete yesu masiya azali vraiment nzambe. Pourquoi? Parce qu'il y a tout na biso ki mutu azosala ba miracle bo eza kaka yesu mutu akoki ko pardon nzambe mutu akoki kozala na mutu po asala ba miracle bo mais ezaki na ba miracle mosusu yesu asalaki bato mosusu babande kondima ngo te babengaki meme Beelzebul. Babengaki Beelzebul bien aimé dans le Seigneur. Babande kondima ba miracle ya Yesu Masiya te. Babande ki kondima ba miracle na yete. Babande ko kota ngo duti mage babande ko sepela. Na ba miracle on azo multiplier ba mapa bazolia. Na sima nango bazo yima. Mais Nicodème oyo pona nga bien aimé dans le Seigneur azoti vraiment ya solongolu. Nicodème est chef de juif. Azwaki vraiment bien aimé ngolu. Yakotuna nzambe na yibiki rabbi, abengi rabbi. Alors rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Azalaki déjà na kondima. Kati na Yesu. Azalaki déjà na ko reconnaître l'identité à Yesu. A comprenaki déjà Yesu azanani. Ezalaki molimo na nzambe muto révélaki Nicodème. Nicodème alobi Venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Si Dieu n'avait lui, Jésus n'avait lui. Si Dieu, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème lui dit, comment un homme peut être né de nouveau, pardon, comment un homme peut naître deux fois? Ndenge ni mutu ko bota mambala mibale. Yesu azongiseli abi oui, mutu ko bota mambala mibale eza na décence. Mutu ko bota mambala mibale eza kaka soki akufi na Yesu asekwi na Yesu. Donc abotami na Yesu na koboda batem ya mai pe asekwi na Yesu na batem ya molimo mosanto. Bien aimé mutu oyo azui batem ya molimo mosanto, mutu oyo bien aimé azui batem ya mai, bien aimé azalaka lisusu yete bilembo makambo ya makasi ya nzambe komona na kati na ye. Makambo na zoloba ya makasi bien aimé za mituka te, eza ba matériel normalité. Oui, le Seigneur tozana ba mituka tozana ba ndaku poto lala pe malili eza déjà to bani malili mutu ko lala libanda te pa ko bela. Mais tu peux kotambola na mituka po tozala tokende n'occuper toto na ba rendez-vous tozala ngoto na makambo tozala ngo photo za na mituka. Mais c'est que je parle d'ici, je parle pas de mutako makabo oyo ya mokilité. Bible lobi wana eza ba matabisi. Soki to bikabe pa Yesu Masiya wana ko pesa mela biso lokola matabisi na sima na biso. Bible zo yebisa sengeli to bota mambala mibale na nini to bota na mai pe to bota na molimo to changer façon de vivre na biso. Façon de vivre na biso. Ce qui total bien aimé na mukanda ya 1 Jean. Il y a 2 Jean parti à verset 1. Bible zo bete li solo, il y a fête de noces, fête de Cana. Bible lobi Jésus azalaki invité na fête wana. Fête de noces. Jésus azalaki na fête wana. Bible lobi masangesili bamelaki vin bameli vin ba ko se retrouver masangesili. Matamata osili mama ya Yesu Masiya Maria poussé de pas mwana na ye parce que azalaki na confiance ya mwana na ye. Bien aimé po ete mutu asalelo likambo. Et sengeli na niveau spirituellement, il y a de spiritualité pardon. Et sengeli ozala na na confiance ya mutu wana. Oh yozo qui ne ko poser problème. Et sengeli on ima déjà mutu wana za na quelque chose. Ce qui a quelque chose lole koyoka mutu wana soki alobi quelque chose na faveur na ngai lole kofongwama a des fois tokedaka ko se confier na esika oyo yo moko za même pas na confiance nango na esika oyo yo moko za na ba doute nango mais tellement sentiment ya nzoto ezo dominer biso yo ke ko se confier yango ba makambu na biso ezo umbela. La parole dit l'homme donne ce qu'on a. Oyebete mutu wana za lelo kwa kopesa ngate mosali wana ya nzambe atambola ka bien te
mosali wana ya nzambe azopesa pena banorme ya otake mosali na nzambe te me ngai naza na relation moko ya bien na ye ngai naza na ngai na confiance na ye te me naza na relation moko na ye nakende kaka kose confie mpa na ye nayebisa problème nini naza nango peut-être non bien aimé soki okoti na monde ya peut-être Nathalie Koli yo kokoma kotatone obeya bosi soki okoti na monde ya peut-être bien aimé likambo na yo bibi shishi bida ekoumela esengeli ozala na conviction pour être bien aimé miracle et déclenchaka na kondima na ngai na kondima ya mosala ya nzambe soki tosattache tosengeli okupo bible elobi bato mibale to misato so basangani kosangana wana eza te nde tokendaka na eglise tosimbani parce que bato nyonso na eglise bayaka kosambela te kosangana wana molimo na nzambe ezoyebisa biso eza kosangana ya motema na biso eza polele eza ouvert nzambe ntango azotala biso azomona ke j'ai l'amour du prochain à moi j'ai l'amour du pardon à moi donc naza na problème na moto oyo tosangani na ye te naza na problème na oyo kuna tosangani na ye te alors soki tobondeli ensemble todéclarer quelque chose eloko wana ekoya ekopesamela biso na kaka na kombo na Yesu kaka na kombo na Yesu mais à des fois tosanganaka na basambla tosangani na samba tobi te tozobondela po tosenga eloko bien aimé eloko wana ekoya te parce que Dieu regarde le cœur nzamba yebi biso bien aimé dans le Seigneur atalaka nde kati na biso ajijaka nde mitema na biso ayebi état d'âme na biso ayebi état pe disponibilité na biso bien aimé tokoki kokosa muto mokili me nzambe alola oyo jamais tokoki kokosa ye jamais bien aimé dans le Seigneur tokoki kokosa nzambe nzamba yebi biso tango ozosenga yebi ke mwana ozolanda nga na profit tango ozotuna ye pena makambo ozolanda ye na ndenga bien yebi ke te alingi nga me faiblesse diable munguna azobundisa ye il faut na osinance na ya na secours na bombo na ye na tshele ye mutu moko pembe na ye po atelemisaka ye tango nyonso to alali na tshele ye mutu moko po alamusaka ye nzamba yebi mais soki mutu pe azolanda nzambe na profit nzamba yebi ke oyo soki napesi ye akokimanga yango moni ya défaut ba prière mingi tosalaka ekokisama te okozala osenga nzambe eloko mo nzambe abi oyo mbala wana elekaka asenga musala azaki na musala te asenga musala na permettre ye azoka musala mo ate ya 1200 € tala kim église azoya su na présence na nga te 1200 € wana akomozwa ngo chaque mois akomo dépassa ngo na makambo ezanga ntina par na nga nzambe ezomonana te babiloko mosusu tosengaka ekoki koya te mpe ezoya te tozomona ngo ezotarde parce que nzambe azotala disponibilité ya mitema nzambe azotala baenvie oyo evandi kati na biso bible lobi na fête de noces bameli ve babini basepeli 20 esili 20 ntango esili bene mama na Yesu masi ayepa mwana na ye ayebisi mwana na ye alobi vient esili 20 esili mwana azongiseli mama na ye alobi oh femme abengi mama na ye femme oh femme l'air na ngai na nini nango na ngai l'air na ngai na mekoki te. Bien aimé dans le Seigneur, mutu musoko kokendeko na ina taper entre parenthèses jolma na ina taper côté wana bien aimé mutu mususu akoza la lokola papa no molimo akoza la mama o nzamba tie pembe na yo bo partager kala blilo bana maloba na nzambe aza mutu au départ tozaka batu bien aimé tozana nzoto mutu akokoko yepa na ye lipamboli na yo bible lobi ezepa na ye lipamboli na yo nzamba yebisaki yo bien na matoi na yo nzamba confirme komoni lipamboli na yo eza pa papa songolo eza pa pasteur songolo na nzela na yende akozala intermédiaire entre nga na yo donc yende mutu okobanda po mutu nyonso tu bien aimé na vie azaka na esika awutaki mutu moto kokolo nambema te onase na bima ye ka bote eza na mutu moko boye azwaki nga abandi koexplike nga alambisi nga yesu alambisi nga tala yesu aza bien tala yesu aza boye landa na oyo yetika makambo ozosala so oyepa yesu vino ekokoma pose okokumisa pena nzambe soki olandi yesu yesu nga aza bien natali no ovia mutu azoyebisa ngana ndenge ezalaki namoni pena ke témoignage na bite namekana kolanda yesu nalandi yesu étape eza na étape ntango koyamba yesu okomona nzambe akotia lisusu peut-être mutu mususu mutu wana koakompagne yo na relation na yo na nzambe peut-être tina moment moko boye alandeli yo azolamusu atolembi bato mususu batongona omona na baafrike wana bapaster baévangéliste bafrère mususu bazoya kozwa ye tina ndako frère na biso mpe wayelembisi nga sheki ntongo ayakaka koloba makambo ya nzambe tovandaka na bamaster moto ovandi tosomwa frère mo aye abengi ndeko mobre atiki bino amwa mutu ongo kati na bino abaye tant frère nga zo dana musika yimi mais to ba me koyeba te que frère wana zo lukande intérêt na yo
azolanda yo azoya kofortifie yo po azoluka nde intérêt na yo azoya koyebiso makambo ya nzambe oyo azoya kopesa yo bien aimé dans le Seigneur eleki mbongo pichali na ma petite sœur eleki mbongo mutu soki azomemela parole de Dieu eleki mbongo mama to na se chaque tonga ayaka tiaka poni bakombo aleki mbongo je bénis le Seigneur Joel mama ya que Dieu te bénisse shibida bibi shayebi singa lobi mikolo naza na bolembu mama putolo na se naza na bolembu ya joli mutala musangai c'est bien nzamba moni déjà kolela shibida ninga leli pona joli quelque chose il fait ça lama abi ya joli mutala musanga na koza na lali bo soka ya joli atindi message au monde ezali pas mbala mona sutu ki ndana okota bena kuti yo le musa chaka ngana yo le musa chaka ngana ser na ye le musa chaka ngana bandeko mususu c'est bien nzambe tanga zo mona bongo nzamba zo pambola azo pambola bongo ino azo mona penda ke oza itili na société mutu nyoso to bene na kotele makaka te ya te mutu nyoso ta kotele mati ya te oza na façon na yo nzamba che yo zo salela nzambe kaka ndengo partageaka wana ozwi message mutu mo alali otindeli avandi botango mutu ngo atelemi ayokili yo bepese courage nayebisi ye bao problème eza te sikoyo nga mpe na bando identifie yo soki ya jeli identifie yo nga mpe na kobanda kosala tuna identifie oyomango témoignage ya mutu eye omoni ke nzambe deja ngai deja mutu ya mokili na sepeli donc seke nzambe nalola mpe asepeli nzambe nalola asepeli kene esika tovandaka na bareseau sociaux topartageaka n'importe quoi oyo mpe neme ekomema nango eloko te et comme même l'autre côté, il faut que tu pardon à côté dans l'interprétation si comme molimo na zamba zo memanga. Il faut que tu kabilo koni to so partager bien aimé. Est-ce que makambo na zo partager na Facebook nanga? Ezo pesa vite. Est-ce que makambo na zo partager na Facebook nazo sala évangélisation ya nzambe to nazo sala évangélisation ya Satan. À des fois les gens ne comprennent pas. Yamabe au partager, yamalam au partager. Ozo partager tout et loko nini nyoso to yoko mona. Ezo édifier corps de Christ yozo partager. Ben aimé ozo sala évangélisation ya monde à ténèbres. Nzamba zo sepela na yo tetango azo tala yo. Ozo sala évangélisation bien aimé ya monde à ténèbres. Partager kazalaka na bitide ko partager maloba na nzambe pe basali na nzambe nyoso te il faut la convaincre na mosali na nzambe oyo yozo partager et ça na bato msoko te mama mutu wana na yoka na ngai me na ça na convaincre te na yoka mosali na nzambe na mona ka epe au moins pona côté na za kilo oui cet esprit Dieu parle tantôt d'une manière bien aimée tantôt d'une autre la Bible déclare nzamba ko loba no pe na ba penser kana kilo wana nzamba pa ko loba na yo Nzambe pa koloba no kana kilona kokota te loka malonga okuswa kuna ezati azaya ngati nzamba koloba no tantôt d'une manière tantôt d'une autre Bible na fête des noces Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples levé à Yamoncan la mère de Jésus lui dit ils n'ont plus de vin Jésus répondit femme qui es-tu entre moi et toi, mon sali na nzambe bien aimé ko répondre au peu ma be poison motu. Tozala ka pe bien aimé na ba problème na biso. Elingi koloba te yo yebi ke nzamba la kise ko ke ni pangoli na yo ezepa na yo. Yo zuni loba na ya mabe o ya yebi se ko bene mo kangia mo na mutemo mi kange mi force. Jésus il a répondu à sa mère. Mais maman na Jésus ayebaki loko nini yazolanda pa Yesu Masia. Ayebaki que moi na na capacité de faire quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Toi tu sais que l'homme de Dieu que le Seigneur a mis à côté de toi, il t'a répondu mal un jour. Azamutu. Limbisa bien aimé ne calcule pas ça. Azamutu limbisa ça na motema ya pardon. Sauter yo yebe loko ni yo loko sona maboko na ye. Yebe lokoni muto na vandi na sama kolona nzamba lobiki azaya ye. Je vais prendre quelque chose. Bible lobi Jean-Baptiste c'est pas zalaki na ba disciple na ye. Jean-Baptiste azalaki na ba disciple na ye. Mais il faut yeba les bons bergers muto azobate na ba pate ya nzambe. Azote ya ba pate ya nzambe nzambe. Azote ya ba pate ya nzambe Jésus. Bible lobi entre parenthèses Jean-Baptiste azalaki pe na ba ye kolina na ba disciple na ye. Mais Jean-Baptiste nous kolomo ko ta lobela ba ye kolina ye vi na ye. Abade ko lobela ba ye kolina kaka vie ya Jésus Christ. Abade ko te ya bango kaka bomo ya Yesu Masia. Ayebisi bango ongai nazo baptiser bino na mai me oyo akoya.
akobatise bino na molimo mosantu mpe na moto azoteya na bayekoli na ye abangi kutu te ke nateya bango moto oyo so nateyi bango moto oyo moto aza na puissance akoyibanga bango non akalikilaki meme pasapasa yebi ke intérêt na ye yaki batindaki émission eza koprépare nzela ya yesu masiya le même manière ngai na yo beneme nzambe atindi biso na mokili oyo mpona koprépare nzela ya yesu masiya eza mpe na monde ya ténèbre eza na baprofete oyo baza prépare lelo oyo bozomona bazosala n'importe quoi wana bazoprépare mpe nzela ya enfer bible elobi ke jésus christ nzambe na biso nzambe alola asalaki enfer mpo na yo na ngai te shibida bibishi asalaki enfer monique zina mpo na yo na ngai te prida mb asalaki enfer mpo na diable na baange na ye mais soki biso bayenge bene tokokota na nzela wana eza mpo na kondisisiri mitema na biso eza mpo na convoitise ya nzoto ezomema biso na kosala mabe mpo na manke ya pardon ya kolimbisa eza mpo na motema mabe na sambla oyo toza nango bien aimé dans le seigneur toza na vérité te kati na biso nzambe alobeli yo shibida bibish alobi na yo jol mama ya loske mutu wana lipamboli na yo ezepa na ye ata mutu wana alobi na yo mabe yo ozomona ngo ke Jean Baptiste bato baye batuni ye peuple etuni ye mpo tokota na bokonzi ya likolo esengeli tosala nini atelemi bango ayeti mpasi bazala abengi bango bana bavipere lelo soki mama to na sa abengi yo vipere tu vas faire quoi oyo yesu masi ya répondre mama na ye s'il vous plaît abengi mama na ye non mama femme mwasi oyo soki obi tolimbola ngo mpe na lingala bien aimé yo oza congolais nga mpe na congolais femme komelanga femme na lingala wana namona ta mosu nga na okenda kote bofinga nga na nzela peut-être so ozoleka moto abengi yo femme na ndimi te kutu ntango so otala femme eloko nini toza nango ngai na yo me mama na ye eloko nini bazalaki nango ye na mama na ye donc nzambe alataki bonzambe na miniti wana quand il parlait à sa mère il parle pas à sa mère comme sa mère il parle à sa mère comme un Dieu. Comme un Dieu. Il y a des autorités. Je peux venir devant toi, c'est pas moi qui parle. Tu avais fait quelque chose de mal. Nzamba s'appelle na côté. Nzamba continue à s'adresser na yo. À s'adresser na yo na manière moko direct. Et Nzambe ne mutalinga corriger yo. Et Nzamba lingi yo bato belé bazo foncer na mabe. Banda kosala na mabe. Nzambe lokola zo mona te, Nzamba zo tindele message te, Nzamba zo calculer te, azo foncer, tie ko meme la liwa. Mais yo à chaque fois soko décaler ka moké Nzamba tindele ofimbu. O décaler ka moké. Tu comprends pas que oza ya Nzambe? Il faut comprendre que naza ya Nzambe. Dieu me voit. Il faut comprendre que Nzambe alalaka azo misu na eza likolo bomo inanga. Kuma kaka mutu mususa ko sala ne pe likamu na lingomba peut-être place oza. Mutu mususa ko sala na likamu bene me leki nango. Mais yo kaka soko sali moto fo pela parce que aux étoiles ba yango moni na ko ba komaka na momo ko ya koyebisa biso na yo pe. Oui, nanga pe. Ba balobi na yo pe parce que aux andenge moko na batute. Pour aller battre nos contre nga, na kolonga na l'église oyo, mais quand moi to so ba misu na bango likolo na oui, misu na bango eza likolo na opoza mwinda ko kima siko zate. Zala kaka wana lipamboli no eza wana. Diana comprendre que lipamboli na yo bien aimé za sika yo zali na yebite l'église nini yo zali. Nzamba comprendre que na se ya makolo papa wana nde longa no ezali parce que nzamba sa kotisi yo na motema ya papa na yo wana na l'église yo zali bien aimé azaya nzambe abondela kapona yo tangu nyoso soka zo bondela même ba koti ba prière ne privée comme no yaka. Comment nous mataka donc mosala nzambe soka komi kozwa déjà muto à charge mbole nazo ba bien mosala nzambe aza na relation malamu na nzambe mosala nzambe abanga ka nzambe atambola ka na présence ya nzambe soki so kotie na motema ozo sala malamu mingi bien aimé akomi ko sepela na yo à chaque fois soka ye na présence ya nzambe soki abandika ko sambela kombo ne foya a présenter yo papa lelo ya présenter yo panzam yo lali no pongi ye lobi ya présenter yo panzam bien aimé leki mbongo oyo pesaka yo
eleki nyonso bakado nyonso oyo opesaka etangoka ye makambo ebele soko échappé na vie na peut-être mpo na papa wana un jour il peut réveiller mal aussi à cause de la peine alamuki mabe tolamukaka mpe na mo mabe likambo mo mpe koza na moma mo boye na sepeli mpe te naza na imere moko abien te il peut te répondre aussi mal mais yango te ezala rupture bino mo bolobaka so bana bato ba français rupture oyo kotia barrage entre yo na e comprendre kaka kaza motu aza na battaque akoki ko répondre mpe mabe Jésus qui a répondu à sa mère. Mais maman na été au moins à répondre à mabe, maman na ya baluki, maman na calculé ma camarade qui a fandi na kandam, a effet sur pèse ya ngate, et talinga pété, attaque tout 20 wesine et talingate, so ba melate ba melate. Tant moi na répondre à mabe, a baluki a yebisi. A yebisi ba vie ko yo bazaki wana bato bazaki na isi bango, bo sala nyonso o ya ko yebisa bino. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y a surtout à koye bisabino. Pas aimer que moi n'a la capacité à couper ça quelque chose. Balobi ba vase ezala kiwana. Ba vase ezala kiwana. Bi bosala nyo surtout oye à koye bisabino. Pas aimer que moi n'a couper ça quelque chose. Kokiti. Femme, qu'est-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait la 6 vases de pierre destinées aux purifications. Et c'est là qu'il n'a pas vase, il y a purification, bien aimé, oh, Ezala Kiwana. Maman la bango akipa ki maloba, moi nana aloba ki na été. Oui, moi nana aloba ki mabe. Même à tel lelo oyo ngai, soki moi nanga benga femme, a répondre nga mabe, peut-être oh, yo solo benanga bepoani. Est-ce que nga na muninga nao? Keba na yo ko solo la na subongote na muninga nao te. Mbala sima so on comprend, on réagir. Mais Marie elle n'a même pas réagir. Ayebe lokoni na zaki nango na posa moi. Ayebi nani o ya mema ki na libumu na ye. Beni me fo yeba nani oyo yo okufe oyo kufa kina ye osekwa kina ye. Soko yebi mutu oyo nzambi oyo kufa na ye osekwa na ye. Ba makambo susu eza mama olanda te. Bamakambo mususu eza ya kolanda te beneme soko yebi mutuni oyo kufa kina ye mutuni oyo sekwa kina ye ngai ndenge nazabo naza talo mingi po ete nazwa baptême do nazwa baptême ya fe na koma moto beneme mutu akoma moto akotaka na moto mutu akoma moto taboye na likala bobwakeli ya kozika te bopelisi bakona zo traverser moto wana eza ba problème. Et quand tu as liboso na yo tellement yo moko za moto tango zo pela okoki traverser la moto rien ne peut te nuire et loko moko ko nuire yo ezate po yo zo déjà baptême ya molimo ya moto baptême ya molimo ya moto ezikisa kanda kati na yo baptême ya molimo ya moto ezikisa malatandi kati na yo baptême ya molimo ezikisa balobaki kati na yo baptême ya molimo quand les gens parlent je sais ce que je suis je sais que ce que je suis je ne suis pas ce que vous disiez que je suis moi je sais que na yebi nzambe onandimela j'avance dans les bons. Je n'ai pas dit que je solo la masolo moko ya fitilité. Oyo na royaume bakise ninga ta brikité. Na côté le matin na solo la beta masolo moko bezanga tina. Na kene ko tuna baloba ki basala ki oui, ba beta kalibanga kaka na manga o etela bien aimé. Quand les gens parlent, si tu sais que na katina yo oza oyo bango bazolo bate nzambe soka vérifier yo ye muta vérifier kabiso bibelobi ils sondent les reins ils sondent les cœurs atali yo boss beya bosoi nzamba so talo na makambo na amoni yo na katite mami kasongo nzamba so talo na makambo na amoni te bien aimé suta yango Kota bien aimé na verset na verset vandi na kata Matthieu 18 21 ou bien kota na Matthieu 6 kota na Matthieu 6 12 kota na Matthieu 6 12 o suti o ebi ke nani o suti o leki
okomona ke ozala vraiment moto ya baproblème te okozala moto ya balobaki basalaki te bato bazoloba mabe lobi baobetelo maboko bato bazoloba mabe bien aimé lok bakoloba lelo bakoloba lobi balobi lobi okuna rite la grâce azokipe bango te Sylvie Mayemba azokipe bango te bayebi mpe ke ekomaki na matoi na oti t'en fou tu lui demandes rien bakotika Cecilia Basekai Bakolemba. Mindele balobi osait répondre l'imbécile par le silence. Par le silence. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Silence, c'est arme ya ba yenge bene. Et ça arme ya ba faibleté bien aimé dans le Seigneur. Silence et tinaka monguna ami kanga singa. Ami diembika. Évangéliste Rose Kiangata, ma grande sœur, que Dieu te bénisse. Silence, c'est arme à Bayenge Béné. Je sais que vous parlez de moi. Je sais que quand vous serez réunir là, vous parlez de moi. J'ai attendu ça dans mes oreilles, mais je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Na vandi na kata Matthieu 18-21. Na vandi na kata Matthieu 6-12. Na vanda na kata Matthieu na komisa ngo penda mokaba na kanga ngo penda lokola ceinture Matthieu 6-12 na kanga ngo na limbisa kaka te na yoki na popoli bilamba na continuer na romona opesuka muto kenda ke loba ke osala ke ya ko senga ngai tellement ngana na position ba fort nzamba otika ngati na na sama kolona yo jamais nzamba otika nzamba bundela ka bato ba mikitisaka Bene me avuli boso to kanda oyeba te so na lobi te ba omona nga yuma ngana yuma te bona panzi mulangi to za ka ne ba yuma n'époque wana Bibi Chimimbo Sylvie Mayemba que Dieu vous bénisse na époque wana to no panza bilangi ba lobi yo poteni akwa mo ya zo loba kuno yo zo loba koto na époque wana nde to za ba yuma lelo nde to comprendre ce ko makambo solo be boss Boss, le nom de Tokoma Bayanke. Tokoma Bayanke, parce que pour te compter dans le monde à garder silence. Nayebi nani o nazali. Avant, je n'ayeba quitté nani nazali. Je réponds de n'importe qui. Je discute avec n'importe qui. Je discute avec des imbéciles. Parce que Zangate Moutounalobian, vous avez français Moutoubalobang, on répond de l'imbécile par le silence. Prends l'attitude là, bien aimé dans le Seigneur. Prends l'attitude de regarder les choses au bois qu'ici. Même la carte famille, prends l'habitude de voir les qu'ici. Les Kambouna Moutouté, bien aimé. Les Kambouna Moutouté. Même na ba camarade, oyokyo les qu'ici. Les Kambouna Moutouté. Na église, bien aimé, to sambeli nzambe, to silisi, to partager, to partager na zui saki nanga. Au revoir, na kei. Nayaka wana pona okumisa nzambe, je viens pas là pour natuna makambo kenda ko loba ko zongisa kite mutu pa memelanga pe makambo te évitez là na ina yebiso yake nani osala kite ser limbisa mato yako osambelati na dia na mikumbe bele na oya n'église pona kitisa ngo yosko ngo bakiselanga sumususu s'il te plaît baloba ki bomba ngo pona yo que Dieu te bénisse. Tu sais que je t'aime trop kokota na makambo olambiye. Je t'aime trop, ma chérie. Kukuta na makambo. Oyebi peke yé pa lobaka po la plupart ya bato ba yaka ba lobaki yeba kutu yende penda mutabanda solo. Mais aye pa na yo bien aimé pour camoufler aye ba posa nos amis. La plupart so moni batumi bale ba solo ni mutu ayaka liboso. Ya oyebisa mutu ke ba lobaki, il faut faire attention na mutu wana. Rose évangéliste et Chaco. Que Dieu te bénisse, maman, la présence de Mamie Kasson. Ma grande sœur propre Joël Mama Yalos. Que Dieu te bénisse. Monique Zina. Que Dieu te bénisse. Chibida Bibiche, ma copine. Dedans. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Je t'aime tellement. Bien aimé, on n'a pas le temps de ça. Toko Tanakatia. Toke na matière. Toke na matière. Donc, non, la matière 22, parce que Moutou a confessé, à des fois, tu as mis la matière 18-21. Bien aimé.
soki Matthieu 22 20 pardon soki Matthieu toke non na Matthieu en haut toloba n'importe quoi te Matthieu aza wapi Matthieu kolo apambola biso oyo pena tozo partager nzambe azo sala biso ngolu bien aimé soki pena tokotyango na misala ekozala malamu mingi. Bien aimé, à des fois, tu as mingi na Matthieu 20, na Matthieu 18. Matthieu 18, 21. Tu sais, et là, on dit que sale. Il faut que tu aies un liboso. Nzambe a luki biso na Matthieu. A luki biso na Matthieu 12. Matthieu 6, 12. A moni yo, na ebite so boza ba Bible, wana bukuko fongola. A moni yo ke, oza na kati ya Matthieu 12. So ki nzambe a moni yo. Ce qui nous a trouvé dans Matthieu 6, 12. Après, ce qui est dans Matthieu 18, 21, nous allons comprendre. Parce que nous avons dans Matthieu 12, nini, tokotanga, nous avons dans Matthieu 18, 21, nini, tokotanga, et nous avons dans Matthieu 22, 2, à Apocalypse. Voilà. Matthieu 18, nzamba yebisi biso nini? Matthieu 18, 16, 18. Matthieu 18, verset 21. Faut vanda na kati na pardon bien aimé dans le Seigneur. Parce que dans Matthieu 18, nzamba yebisi biso. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. On a lingala tolobaka tuku sambo na mbala sambo. Soto komi na dimension na ngai mutu na vandi liboso na bino ya kolimbisa tuku sambo na masodo soki musoki yo ndongo zawa nako okufa na yo déjà bien aimé donc mabe coûte pas na yo elobaka so eloko te donc iko ba choque te mo zongo trop na vie lokolo yambi Yesu choque pas na yo ekotaka te ba lobake pas na yo po olimbisa na minute na seconde. Même na bana na yo ba comprendre que maman na biso alimbisaka na nzamba ko pesa autorité même na ndaku na yo. Ezate ke okoma yuma. Po nzambe ba bibi lobi Pierre aye pa nzamba lobi Seigneur mutu na ko ko limbisa mutu so asali na mabe. Eza verset mo na ebite bato ba yebinga na koma ngo bingi na ba mire na nga na répéta ngo parce que eza bomo yo nga na lukaka. Bon moi on a continué à que na luka mona koko pona mutu na vivre na mori assez tozo kende biso so mutu akomi bien aimé na zate na ko ya liboso na obino te un jour na te ya bino bo na ko tikala ka ko sala mote bene po ngape na mutu masumu bibelo bi muto yo akoboya ke ya za mutu masumu bien aimé bibelo bi aza ko migare ye moko. À des fois, moi, ça me tourne au côté de la prière, moko ya mate ya moko yoka mosali ya nzambe azote ya bo eza lokwa azote ya mate wana azote ya bino yesa komi peto non mutakomi anante Yesu ne mutaya okata makam biso so toza mbangu apote pola bito okima biso so toza course to okima tokima bien aimé dans le Seigneur mutakomi na azate ngapi kote na nga na obongisa na okima tango na oteya bo nazalo kwa chua des fois chako na yebisa rabino avant bino bozala rosé nga moko déjà na ozala rosé bien aimé na biso moko ayembango
moto ya kanda kanda koma na douceur a molimo yawe yawe olongi motema nanga nakoma kotika kozala ngai nakomi kokoma lokola yo yawe yawe olongi motema nanga Yesu sengela longa mitema na biso bien-aimé esengi soki Yesu akoti kati no alongi motema no o invite ye bien-aimé comme on était comme na tobandaki na ebandeli ya mateya na biso toteyaki na ebandeli invite Yesu na bomoi na yo Yesu soki aye ozwi baptême d'eau ozwi baptême ya moto ya Saint-Esprit okomi moto bien-aimé babiloko mosusu ya bandovanda te bien-aimé bandobeta pa edendi ekei tu as pas le temps. Dis, je n'ai pas le temps, moi. Ça, moi, les équipes à discussion à lobby. Aujourd'hui, là, je sais ce que je suis. Na okende nanzambe. Bolinga te bomo nanga na okende nanzambe bomo nanga na voiture à makasi bomo nanga na sombi mapangu bomo nanga isoki na bali te na okende nanzambe na okende donc ngande na zabo na okende nanzambe. Je sais na kata motema nanga ke na okende nanzambe. Na okende. Moi, les hommes matériels, Bible, ils ont yébi, ça n'a qu'à ma tabis ou Rolanda, mais moi, j'avance avec Dieu. Na okende. Na tuni yote po na bangi yote. Na tuni yote parce que po na moni kolingo koti sanga na je ya banalité. Na esika na vanda kana tuna ka tunoko makamu. Non, na sala ta adoration. Minute wana na ngai na vanda na tuno makamu. Non, j'adore Dieu, j'avance. Sans rancune, sans canada, donc j'avance. Il faut pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut pardonner et effacer. On avance. On avance. Pour ne pardonner, vous êtes qu'il faut mon engagement chaque temps on a non. Nzambe muta omona mutema nanga azomona ke je te pardonne. C'est tout ce que tu me fais. Ma petite sœur propre Mayala Ngombi, tango yaka mutema sepela. Famille est sacrée, que Dieu te bénisse. J'avance. J'avance. Na tunyo te po na obangote, na tunyo te po le kinga na mbongote, na tunyo te po le kinga na munene, te po le kinga na makasi, te po na otobundi te. Po na otobundi te bien-aimé dans le Seigneur. Mutu abwa lo baka na obeta yo to na yo obeta iso bobundi. Bobundi o gagner ya. Pour battre la grimace, pe bazabe ne ma bundi na nous teme na kati ya grimace karabandi siyo. Na Bible ezali makam na oyebi sabino. Goliath na David na yeba ki ke David akola isa Goliath kawo. Goliath atali ye ngambe munene mulai mbinga soki mettre combien. Mais David azaki ne ka freke. Mama iya merci na présence na yo. David azaki ne frère maman Gisèle Sengo comme papa Kalamba il dit tout le temps frère mon coussé mais David ayeba ka kufana Yesu asekwa na Yesu libanga ka moko kaka yango ko isaki Goliath donc batu so babundi te to kolo bate ke yo gagner balo baka mutu a gagner soki bobundi amen ouais na tuni yote parce que na boyo distraire ngai na tuni yote parce que j'ai pas le temps. Donc avant nazo gaspiller temps nga comme ça na yebi que 30 minutes adoration na présence en Nzambe et ko botela nga quelque chose ou bien ko garder moi na nga l'école ou bien ko garder mon bali na nga na musala ou bien ko kende ko déclacher nga lipamboli mo be nga na passer yango na ba futilité. Yo lobby nga na lobby to discuter to soit après ko soit na tozuni. Tozuni absolument, ça sert à rien. Ça sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur. Pierre a tourné Yesu Masia dans Matthieu 21. Pardon, Matthieu 18, 21. Alors, il m'a dit, Moutou Soka Salinga ma belle, quand on limbisse combien de fois, limbisse yemba la tout coup sambo na sambo. Donc, il a vu na biso ba chrétien bien-aimé, tout le monde a gagné so pamba. Mon agneau so pamba, mais là, Moutou a décision. Bien-aimé, décision, ils étaient qu'à fond na ganga. Décision exacte kaka photo soit na tcha akelele te na ko tcha pe makelele te mais na une décision na silence na tikali bongo na tikali bongo faut zaka autoritaire na vie autoritaire na komi kitisa rien à voir
Autoritaire, qui vantard, ils n'ont rien à voir. À des fois, nous, les Congolais, nous comprenons ma camouté. Tu n'as pas de confusion trop, il y a ma cam. Mouta cause à la autorité, à la autoritaire. Ce qu'a lobby du camou, à lobby avec. Mais lobby de Gaza, à orgueillé ou bien, non. Mais besoin de savoir que tout le temps, on a les tensions. Et tensions, il y a l'amour. Pour nous, je ne vais pas, il faut que je ne vais pas. Non. Je ne vais pas la tranquillité. Je ne vais pas dans une position. Quand je dis que je ne le fais plus, je ne le fais plus. Je ne vais pas mais dans la position, je ne le fais plus. Bon, moi, je vais l'air comme un acte pour comprendre que tu es ma cambo, il y a le bagage au sala, monter dans la salle et on péter. À condition que Nzamba a changer en vie. C'est ça, bien aimé. C'est ça. Non, tout noté, na ko limbisa yo na sauté na tout nyoté. Ko yelanga pe yango te soki mutu ayeli yo likambo bene me rejeter yango. Mutu o ayela ko makambo tala baloba ki boy. Omoni nani yo asala ki boy. Omoni tanto vanda ki yo zala ki te. Mutu wana lingi yo te bien aimé. Alinga kocho na distraction. Détermination. Maman Gisèle, que Dieu te bénisse. Sois déterminé dans la décision. Sois déterminé. Mutu azoye là tout à l'heure. Jolma. Omoni nani yo la te. Mutu na kutu so mona ina masolo 2-3 fois comme ça maman iya. Qu'on soit même pas dans le téléphone. Qu'on soit qu'à souter. A remarqué qu'il y a bengi yo penza o yambi et te pour aller distraire yo. A o distraire yo bien aimé. Alingi yo te. To kimimba mpoto o kata na biso. To zongi siko na verset 18. Na verset 6-18. Na verset 6-12. Bible de Jésus biso nini na verset 6-12. Bible dit pardonne-nous aux offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensaient. Ne nous conduis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi appartiennent dans tous les siècles des siècles la puissance et la gloire. Amen. N'ayez pas se comprendre l'on y a loba. Kuna tozala ki nini Bible ye sibiso lobi Pierre atuni azotuna Yesu Masia. Alors il pona mutu soka salinga mabe. Mutu soka salinga mabe na kolimbise combien de fois. Yesu yebise lobi sengeli kolimbisa 77 fois 7. Awa. La prière du pardon d'offense. Les jeunes trésors sur la terre et dans les cieux, impossibilité de servir. Awa, yes, awa, bazo yebisa biso na Matthieu 6 bazo yebisa biso nini. Que Yesu Masi azolo ba ete soki boko limbisa te na 14. Si vous pardonnez aux l'homme leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux l'homme, votre Père ne nous pardonneront pas. Amen. Soki toko limbisa, nzambe pe ako limbisa biso. Matthieu 6, à partir à 12, au Kitina 14. Mais soki toko limbisa te, nzambe pe ako limbisa biso te. Donc, bien aimé, soki yo limbisa kate. Koriana yo kutu na Matthieu 18 wana te, parce que yo limbisa kate. Donc, tant que yo limbisa kate, yeba ke tant que yo poussa na présence de nzambe, prière na yo pe matakate. Tout ce que tu fais est vendu devant yo, ezozela yo koma na arti wana, ezozela yo koma na mutema wana ya kolimbisa. Okoki ko se poser ma question. Bien aimé na lola to kozala surpris.
Na lola bien-aimé dans le Seigneur tokozala surpris tokomona pena ke bato basimbaki ba Bible minene bato batelemaki bateyaki biso okuti na lifelo na lola zate à cause de manque de pardon ozo vivre na sena moi osambelaka nzambe mikolo soto zaka liboso nzambe croyant que le Seigneur m'a pardonné nzambe a pardonnaka yo te parce que nzambe déshonoraka maloba na ye te a déshonoraka maloba na ye te awa na Matthieu 6 12 ezoyebisa biso bakolimbisa yo soki yo mpe olimbisaka mais soki yo olimbisaka te soki yo olimbisaka te Yesu alobi soko lingo bonde la kota na kati ya chambre na yo kanga porte. Adjani, que Dieu te bénisse. Kota na kati ya chambre no kanga porte na yo bonde la nzamba secret oreille papa na ona kuku. Ba yo ko le ba otu na Yesu Masia, apprends-nous à prier. Comment on peut prier? Après si on prière à notre Père. Notre Père qui est aussi, tala malobo eza na kati ya notre Père qui est aussi. Limbisa biso lokola biso toko limbisa kabaninga tata wa biso ozali likolo bato bakumisa kombo na yo bandimba bokonzi na yo oyo endimi yo basala yango na si lokola bakosalaka o likolo na ba ange batosaka yo pesa biso bilei ya mokolo na mokolo pe limbisa mabe na biso prière Yesu apesaki bayekoli lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso poto ndima masengenya te pe bikisa biso na mabe amen mais tango apesi bango prière akiti na 14 la prière esili ayebisi bango alobi na prière on apesi biso na pesi biso apesi biso po apesi bino apesi nga prière ozala po na bino te za pe po na nga limbisa biso lokola biso tozo limbisa kabaninga me limbi yo lingi nzamba limbisa yo mais na kati ya domaine limbisa biso toi tu es pas là. Toi tu crois que Dieu te pardonne, il te pardonne pas parce que dans verset 14 alobi ke na ko limbisa ka yo te soki yo zo limbisa te tango yo zo limbisa te bene me yo moko zo tia barrière na bon moina yo ozo tia ma vraie barrière bien aimé dans le Seigneur na bon moina yo bandana no yo ko limbisa oko comprendre que makamunyo surtout ya mabe oyo sala et limbisa makate oko sala mabe oye liboso nzambe bondeli nzambe a limbiso te eza wana ka liboso na tokozala surpris mokolo yango tokozala surpris bien aimé mokolo yango bato tokokanisa ndeti bakokota bango te bakokota bato tokanisaki te bakokota mutu muso aza na ye ndumba ana ye mobulu makipaka ne bato te azalaka ne na likambo bato te mayambi ne mpe na Yesu te bomonaki kaka mofu mobulu me ayoka balobi na ye akipaka na ye kutu bato te ye alimbisaka ne kaka nani alobaki basaki itali ondela alobaki boye avandaka na likambo na motema te alimbisaka mutu abongo akoko kufa pe bongo na tindi bato na mabete na pesi exemple mutu abongo akoko kufa ava une minute akata motema soka leleli nzambe ayambi Yesu Masia lokola mokonzi reconnaître nzambe ata ye moko na mbeto hôpital asali confection benema okelola total exemple moyibi ayibi vine ye mobimba akufi na kati ya moyibi bakangi ye babaki ene kulusu elongo na Yesu a cause ya moyibi azwi temps ya kosenga bolimbisi ya masumu te azwi temps ya koparle ya langue te azwi temps ya koparle prophétie te azwi temps ya kokende église te na bomo ene mobimba likolo ya croix lola nane fungwama te me ale sel
Oakaradea na kati ya lola. Po yesu alakaki alobi lelo kaka lelo. Loko lo reconnaître nga ke naza mwana nzambe. Lelo na kozala na yo papa. Lelo na kozala na yo papa parce que a reconnaître ki nzambe na suka. Mais yo vi na mobimba prière, vi na yo mobimbo memi Bible na saki na oli peka no kute lemba. Okoma kuti na problème et Paul parce que tellement Bible no leki muneno memaka ngo linga otika ngote. Mais malgré Paul au côté lui fait la cause ya manque à pardon, à cause ya sembla. Tu vis avec des gens avec mon thème wana ya sembla, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon bien aimé nzamba ngi bon ote. Bible la bi mukolo wana ko za lokola feti moto abali si mwasi. Matthieu 22 verset 2. Bible la bi mukolo wana ko za lokola feti ya moto abali si mwana. Et quand la lokola feti ya moto abali si mwana lorsque yo ozangi la feti wana et quand la tellement pasi pona bomo na yo. Et c'est ngeli mutu nyonso ami bongisa mami lengela pona feti wana. Matthieu 22 verset 2. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Et quand la fête ya ko ya mokondi ya roi moko bo abali si mwana. Fête ya roi moko abali si mwana. Siko fête des noces wana. Ni bala wana tokosala na Yesu Masiya bene me yo zanga ngo. Ozanga ngo pona biloko mokili na bondeli na kombo na Yesu. Na bondeli na kombo na Yesu bene me. To bondela ni na kombo na Yesu Masiya to linga nzambe. To pesa vie na biso na maboko ya nzambe to inviter Yesu na bomo na biso. Tout passera. Tout passera bien aimé. De so bomoni ni kutu ba biso lelo to komi ko yana kombo nzambe liboso na biso seke mangambo za ya obeba. Eza ndeko moka ebisa ngalo biso na moni yo chaque fois na mona kayo na santaka ke ngonge beti. Pondenge na yebela ki yo na so mono lelo boye. Te na santaka pena ke Yesu azoya. Jésus-Christ revient bientôt bien aimé. So ki Yesu a yezongi te bien aimé batu ba komo sala ba crise. Tala mikolo to komi na baliwa kaka lala ki alamuka kite. Alamuka kala ke musala bakuti ya koi na kiti. Na musala koi na musala kufi ba meme na hôpital akufi sur place. Siko bongisa ki na nzambe te kaya bongo ekomeli yo. Yesu akoko ya peti. Liwe ekomeli yo oke wapi. Oke wapi. Ozanga lola likolo ba rancune. Ozanga lola likolo manque de pardon. Bene meto limbisana. To lingana, to se portane na mitema. Jésus-Christ revient bientôt. Je suis comme une voix qui crie dans les airs, dans le désert. Répentez-vous. Et ça rare pour mon angai. Nzamba biki singa na masumu. Nzamba biki singa ne kobo na mibali ya batu. Abiki singa na ba mauvaise chose na songi na kobunda. Na kosua na nazaki mutu mona linga ki bitumba loko leloko mususu. Na lelaka ko shine na loko leloko mususu. Na linga ka mbongo. Na linga ka vimoko ya lix. Nazala bien. Batu ba gumba melaka ngai. Nzamba zunga na salite wana sukoli ngai ya pesinga bongo. Donc naza wana kaka nzamba tininga pona ko préparer kaka mitema bana nzambe na raconte à Jésus-Christ. Na côté ya ngai pe. Na côté yo pe ke mute sengela za na mbongo pas vivre bien. Na côté yo bénédiction, mais un message nzamba pesinga te. Message nzamba pesinga le message qu'il avait donné à Jean-Baptiste. Malachie 1:3. Répondons-nous, bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Répondons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt.
Jésus-Christ revient bientôt. Yesu aza koya makolo eza na nzela akokuta biso na façon nini ma sœur, akokuta yo na façon nini mon frère. Est-ce que si obongisaki liwa ekoki kobete ekoki kofrape na porte na yo ndeko na ngai okokende ndenge nini? Est-ce que oza sire omibongisi liboso ya Nzambe? Lelo liwa soki eye kokuta yo ndenge nini? Liwa soki eye kokuta yo ndenge nini? Ekokuta na kati ya barankine. Malachie 3:1. Malachie 3:1. Voici, je verrai mon messager. Ils prépareront le chemin du Seigneur. Tala na kotinda moumbu na ngai akobongisa nzela ya Nzambe. Ngai loko Nzamba tindanga na sena moyi yango wana. Na beta ngunga. Naza lokola voix oiseau ganga na désert. Repentons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Irène Massandoki. Que Dieu te bénisse. Ma sœur Irène Massandoki. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Tolongola ba haine, tolongola ba mésentente, tolongola tout wana bien-aimé. Eza nango utilité na présence ya Nzambe. Nzamba zozelela biso ma sœur, mon frère na makambu wana te. Nzamba zozelela biso na pardon. Nzambe ye moko alimbisaka biso atindaki mwana na ye ya bolingo aya kufela ngana yo bien-aimé po ete asomba biso. Soki tosomba malelo eza po Yesu andimaki kokufela biso. Malgré na masumo tozalaki nango atalaki yango te. Le même bateau oyo ayaki kokufela biso totie Yesu likolo ya croix. To apprendre ye asalela biso prière aloba Seigneur limbisa bango po ba yebi makambo bazo sala te. Est-ce que biso na tour na biso na bateau bazo sala biso mabeto ko salela bango prière wana te. To zongisa kaka o Yesu asalela ki biso. Seigneur limbisa bango. Limbisa bango tong bazo tuka ngai kolo ba yebi oyo bazo sala te. La Bible dit derrière chaque acte il y a un esprit. Soki mutu azo toka azo tuka yo, soki mutu azo chola yo azo finga azo saloba injustice. Nyoso to o mutu ko memela o bene ne regarde pas cette personne. Bene tala quel esprit qui anime ce monsieur, quel esprit qui anime cette femme. Yo sosola etant que moi na Nzambe, sosola etant que moi na Nzambe lo ba ke na benga na kolimbisa na kufa na Yesu na zo baptême ya mai pe na sekwa na Yesu na zo baptême ya molimo, baptême du feu oyaka kosukola nyoso oyaka kozikisa nyoso ya mabe na kati ya moto pe tie ya malamu après kolo anga batela biso bien-aimé. Ce n'est pas facile molimo pardon mais tozo simba na lokola mutu moko tozo kende koyebisa Nzambe asala biso faveur apesa biso cet esprit wana. Yo moko yebe siko zali nazo benga mutu moko na réconciliation. Yaya na yo solo la kana yete, leki na yo solo la kana yete, mama na yo solo la kana yete, mwana na yo solo la kana yete, ndeko na yo solo la kana yete, o solo la kana yete sala ki mabe songolo pakala bien-aimé limbisa. Bien-aimé limbisa d'abord na ko limbisa na kati ya motema na yo. Soki o sentir que kati ya motema no comme libre o limbisi. Bien-aimé mon Saint-Esprit ye moko ko yela yo esprit wana na tinzi yo te kaka bimbisa benga. Na tinji yo bongo tena yebi ke travail ya Nzambe et sala makamaleme balembe sengeli Nzambe liloba Nzambe o ye moko aza parole a franchir motema na yo soki Nzambe franchir motema na yo beleme okotombola téléphone muto kotinda yo te muto kozala na intermédiaire entre yo na ndeko na te boko benga na boko solola na bondelo na kombo Nzambe tozo poussa na siko na présence ya Nzambe bien-aimé loba na Nzambe pelisa mwinda na kati na nga pesa ngai molimo to esprit ya kosenga pardon. Ozampole nangaye. Ozampole nangaye. Kolo ozampole nangaye Yeswe. Ozampole nangaye. Mokondi alibota nangaye Yeswe.
ozampole na ngai ya kokata likambo na ngai ozampole na ngai Yesu Kristu telema yaya ye ozampole na ngai kotokata likambo na ngai ozampole na ngai kotosala na bomoi na ngai ozampole na ngai nabeleli yo na motema kofongwama bene banda kobelela Yesu esika ozali ma sœur banda kolobela Nzambe quelque chose pusana na présence ya Nzambe kende mibonza na sena makolo ya Nzambe loba papa motema nange kokaka kolimbisa te na bondeli yo Nzamba mema Nzamba kalambai na bondeli Yesu Masia pesanga motema ya kolimbisa pesanga motema ya kobosana soki muto asalinga mabe kolo tala nakanga mama nanga tala nakanga papa nanga nakanga baleki nanga po ba makaki nga respect nakanga bayaya nanga nkolo po balobaki nanga mabe Yesu babetisanga mabaku mwana nanga loba nanga mabe nga mutu na mema ye 9 mois mama nanga loba nanga mabe tala Yesu Masia lelo na yoki ke yo Nzambo ya kipokufela biso lobaka pe na mama na yo o répondaka pe mama na yo mais na comprendre ke na acte mama na yo asalaki lipambole landaki na sima ya monga pe na ye na présence na yo pesanga motema ya mari ya ko supporter motema bo mama ya ko limbisa ya ko négliger makambo mususu ya ko chaka makambo na motema te lelo na komi na ba tension lelo ba kilo komi ko kitanga lelo Nzambe même kande komi ko bima même na figure nanga parce que j'arrive pas soki na moni ndeko nanga wana kolo motema sukaka na pesengi yo na tongwa lelo peze motema nanga bene meto bondeli belela Yesu Masia peze motema na yo belela Nzambe akokamwa peze motema na yo loba papa peze motema nanga naza na posa na yo 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 beneme bondela loba na Nzambe alola apeze motema na yo loba na Nzambe akokamwa apeze motema na yo loba papa peze motema nanga pesanga motema pardon Nzamba peso motema pardon esikozali Nzamba peso motema pardon Nzamba pesa kimia na kata motema na yo banda kolongola ba ene nyoso zaki na ngona motema banda kolimbisa banda kufungola ba mazita nyoso kangana mitema komisa yo kilo bien aimé banda kolimbisa banda koloba maloba likolo nango tikana ye biso ke mokilo esalama kina liloba bien aimé dans le Seigneur mokilo esalama kina liloba banda kosenga pardon d'abord na batu nani oyo salama be oza conscient na batu oyo salama be o salama be mundima kateki o salama be bien aimé otambola kaka na makambo wana na motema na yo banana no ko se libérer yo moko avant que yo banda ko limbisa bato yo kanga po ete Yesu Nzambe la biso alobeli biso bien aimé dans le Seigneur na verset 6 alobeli biso na Matthieu 6 verset 12 alobi ete soki toko limbisa te yepi akolimbisa biso te alakisi biso prière nini tokoki kosala tata na biso ozali ya likolo bato bakumisa kombo na yo bandima bokonzi na yo oyo elingi yo Yesu basala yango se lokola bakosalaka likolo pesa biso lelo bilei ya mokolo na mokolo limbisaka mabe na biso lokola biso tokolimbisaka baninga lokola biso tokolimbisaka baninga lokola biso tokolimbisaka baninga bene bandana nukolimbisa banda kolimbisa banda kolibere batu banda kolimbisa biso banda kolimbisa atangayo yo bene naza liboso na yo olandaka na yo nga mokangelanga kanda peut-être na lobaki likambo moko boye peut-être na teyaki eloko moko boye yo beta nango libaku olobi nalandaki kaka po maluma te na ye esala nga bien mais ye moko mutu na linga kete ngai pe na ye liboso na yo nazo sengo limbisa ngai bien aimé limbisa nga na kombo na Yesu peut-être na lobaki likambo moko ebetaki yo libaku peut-être na salaki eloko moko boye ndayebi te bien aimé leka na kolimbisa nga na kombo na Yesu Masia naza mutu limbisa nga na kombo na Yesu Masia na ye na pardon nga liboso na yo na sengo limbisa nga na sengo liberenga 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 na kombo na Yesu bien aimé banda ko libérer banda ko limbisa banda ko libérer banda ko limbisa na kombo na Yesu Masia banda ko libérer limbisa papa na yo limbisa mama na yo limbisa yaya na yo limbisa mwana na yo limbisa leki na yo limbisa famille na yo limbisa belle famille na yo mama ya mobali na yo asala yo mabe yo kanga yango na mutema okokaka ko limbisa te tellement likambo wana eza grave okopona yo omona rango eza grave bene liboso na Nzambe likambo grave ezalaka te limbisa
limbisa libala na ekufa pona motu songolo pakala bene moko kaka ko limbisa te na ye ko belelo na kombo na Yesu Masia limbisa mobali wana sala ki tellement malamu mingi asala yo mabe akenda eloko wana sala yo majo kota na libala musu mokota na end wana bene mekele ko déposer ba pardon no sona sena makolo Yesu Masia tika justice eza ya Nzambe tika justice eza ya Nzambe bene metika na yebisa yo na peso conseil moko na peso secret moko Nzambe soki alobia zongisa he Nzambe soki aloba régler problème na yo ne sika na yo bien ma régler kango tellement bien toi-même tu peux pas comprendre ako régler yango tellement bien ayebi punition ni ne sengeli na moto pote moto azonga na nzela yo limbisa fongola motema libérer ye tika ye na maboko Nzambe tika ye na maboko Nzambe Nzambe azwa bango a charge Nzambe ye moko azwa bango en charge Nzambe ye moko ayebi eloko nini oye esengeli ya sala na moto oyo azo continuer ko sala mabe limbisa na bondelo na kombo na Yesu fongola motema se libérer oko sentir poids moko boye kolongwa na kati ya motema na yo après moment oyo oko sentir pepele moko boye ekolongwa bien aimé tango yo limbisi olimbisi bato basalo mabe osengi bolimbisi pa na bango pe balimbisi yo soki bango bako répondre te na pardon na yo eza Nzambe ye moko ayebi siko na moment oyo tozokende na présence ya Nzambe tozokende koyebisa Nzambe siko alimbisa biso parce que eza moment oyo Nzambe abandaki kozela ke biso tolimbisa Nzambe azotala ke aza na makambo ebele sengela sala na yo mais azotala yo bamasumu lokola yo kanga bato na mitemo olimbisaka te Nzambe pe moye sengela kalimbiso c'était pour Nzambe aviolaka parole na ye te bien aimé oye komama bien aimé sengela ekokisama lokola lobaki ke soki yo kolimbisa te ngai pe Nzambe na likolo na kolimbisa yo te yango bamabe nyonso tosalaka bien aimé pona biso toyaka liboso ya Nzambe tozo croire ke alimbisi biso aussi lota toza na kati ya maloba na Nzambe te moye to limbisa ma ezate lokola to longoli ba powana to libérer bato biso to kanga et to sengi pe bo limbisi na bato biso to salaki siko to soke ne ngai na lokola mutu moko na présence ya Nzambe to ke ko yebisa Nzamba sokola biso na makila na ye alimbisa biso et siko Nzamba telemaki na biso alimbisa biso to pusani na présence ya Nzambe beneme bondela senga mawa Nzambe na bomo na yo loba papa limbisanga na comprendre que Nzambe banda na kanga batu na mitema na bondela kalanga ba pardon et pas na yo na comprendre que limbisa kanga te mais lelo na comprendre yango na yeli pa na yo kolo sukola nyonso to kanga kingai sukola masumu nyonso ezala ki liboso nanga mokonzi na lola sukola mokonzi na lola longola yango na kombo na Yesu na lingi na mona bo Nzambe na yo na ebete masumu wana Yesu Masia eza pour empêcher nga na mona yo na mona loboko na ona bomo nanga yango makambo ebele na so senga na so swate na eko comprendre ngo lelo a cause ya ene za ki na kati ya motema nanga ya mutu songolo pakala nga na kangaki na lobaki na kolimbisa yete na lobaki nga na yetiliwa toko solo la te nga na yetiliwa toko limbisa na te mais lelo na libérer ye na kombo na yo Yesu Masia sur ta parole na libérer ye na kombo na Yesu kolo na sana posa na yo na poso limbisa nga bene senga pardon Nzambe senga pardon kolimbisa yo senga pardon Nzambe senga pardon mama Rebecca Kalambai senga pardon de Niki Nicole senga pardon Joel mama Yalos senga pardon Nzambe Nzamba limbisa yo loba papa limbisanga potenga pe na libérer na lingi parole na yo Yesu Masia Matthieu verset 6 partie à 12 tina 14 et kokisama na bomo nanga yawe na ye na parole na yo Bible lobi tu es derrière ta parole pour l'accomplir kolo na fongoli motema na limbisi Yesu na sengi pe pa pardon ngai shibila bibish na bato ngai na salamabe yango na sengi na retour yo pe Nzambe na likolo limbisanga po ete yo moko lobi na makomi na yo e kangami likolo e kangami na se e fongwami likolo lokola nga na fongoli na se tika lole fongwa mapona nga lokola nga na kangaki na se na yebi ke kangama kipe likolo mais lokola na fungoli lelo na se kolo tika lola e pesa melanga sur ta parole na kombo na Yesu Masia amen kolo Yesu apambola biso esika nyonso tudozali merci na ba bien aimé nyonso tu otozalaki na ligne na pesi bino mbote na kombo na Yesu yanga boss Bea boys bea bosoi kolo Yesu apambola yo ndeko Niki Nicole madame kolo Yesu apambola yo ma grande sœur propre Joel mama Yalos
Kolo Yesu apambola yo, apambola yo, apambola yo, apambola yo. Bandeko nyonso to bazaki na ligne Shibida Bibiche. Kolo Yesu apambola yo, apambolo mama Rebecca. Kalamba likolo Yesu apambola yo, Bibiche kabisa. Nzambe amona yo na tongwa lelo na tana yo zui. Mama iya nzambe amona yo na tongwa lelo ndeko magani. Nzambe amona yo ndeko Sylvie. Nzambe amona yo Tani Anthony. Nzambe amona yo Nathalie Koli Loris. Et Boé, maman Loris, la Congolaise, que le Seigneur te bénisse, que le amona aussi si mukimone kene, que le yeso akota likamano, Prida MB, Nzambe akota likamano, Madame Do Santos, Nzambe akota likamano Do Santos, Nzambe akota likambo ya Sylvie Mayemba, Nzambe akota likambo ya Loris la Congolaise, la Congolia, Nzambe akota likambo na yo ya ngai mama chérie, mama Marie Chantal Kanga, Nzambe akota likambo na yo Lolo Busumei, Nzambe akota makambo na bino na tongo ya lelo nkolo Yesu se manifester tika liloba oto tiko bongisa magani kone nzambe ya lola amona yo na tongwa lelo nazana continue ke kolo Yesu ayoki lo sambo na biso pote to se libérer na tongwa lelo na ba fardeau nyonso tout le risque la congolaise to mema na bomo na biso yaya to déposer yango lelo na se na makolo ya nzambe kolo Yesu asunga biso to continuer kolimbisa to lata penda verset wana ya 77x7 soki olati yango benemo komona ndeko Sylvie Mayemba nyonso to ekokende malamu ndeko Bibiche kabisa yo komona ko banda ko limbiso ko zala susu na problème na mutute mama Rebecca Kalamba yo komona penda ke na bomo ina yo okokoma pepele ya pepele soki kolo Yesu azongi te lobi to sangana kate po te lobi za mercredi eza mukolo na biso ya repos to koyeba kokuta na jeudi à partir ya 8h45 to bosa na te biso na mois de décembre to za na retraite mama tolo na se ya 15 jours to kozala na présence nzambe to koluka nzambe bible lobi chercher l'Éternel pendant que qui se trouve toko luka nzambe na 7 jours wana toko yana ba fardo na biso na ba makambo makasi o biso tozo kokate toko yana ngona tolo mbine me mutu akosambela pona mutu te likambu na yo bene mende tozo sola be soki okoya banda kotanga bible banda kozwa problème na yo mesurer yango na verset moko na bible lobi nini okomi problème na yo na papier o tiem verset o ezoloba na parole wana o ezoloba makambu ya parole wana o tie verset banda 7 jours bien 15 jours yoko banda kolalela ka problème wana na tolo o banda kokena ngoka liboso ma soki peza bana bible ebisi biso bana bazali pamboli ko uta epai ya nzambe yemo ko pa kozwa yango solution soki peza libala nzamba lobi ce n'est pas bon l'homme soit seul na maloba na ye nzamba koyeba ko déclencher quelque chose soki peza maladi nzamba lobi ki ya pesi biso tozala na bonne santé apesi biso paix esengeli tozala na bonne santé pourquoi malade ezotungisa bombo nanga verset na verset Bibiche Maria bajimel ya aimer l'alliance ben aimé likambu na likambu ezali na verset nango ndenge to mona kana kati ya bible nyonso to mona kana mukili oyo bien aimé dans le Seigneur eza na solution nango na bible eza ne loko moko te lekela nzambe na biso soki Yesu masi ayete tokutani jeudi lobi tokutani jeudi vendredi. Je vous aime beaucoup, merci, bye. Check.